Balandi ya Kimbangu 21 pe bandeko ya les news de Kimba. Li solo oyo bokolandawa ezali li solo moko ya pasi pe mawa. Ndeko oyo bozali komona azali kimbangiste. Nini pena ekomela kie? Nakanisi nalinga Ozamona Coral ni. J'étais qui? Président de la Papa le pape. J'étais qui avant? Wakoto. Okomi boendenge nini soste? Naza kimia te. Naza telantela parce que banda makambo ya résolution ekuya. Badengana wana ndako bazo biloko na wana tunakwaka. Ba uniforme nesu epepa naza kimia te. Naza lesi te. Alimini, solo nini? Naza na sukaka. Pesa kolala nde mtezo zanga naza kimia te naza telantela. Naza kimia te. Bata resolution bakwaka biloko nesu libanda. Natikala ni kana bilamba te. Bilamba na nga o nga mona na mkena wana zwaka nga mona na kimisomba. Leba uniforme nyaso ngimbangisa nyaso bakwaka libanda. Bakwaka libanda se kufa kuku. Naza sultana uniforme moko te. Aya église. Edi maso. Siko ya église te pona. Imezati. Église oko ya te pona. Naza na kimate ya mwana église sati. Est-ce que vous avez maladie? Maladie. Naza kimate, naza telantela. Papa. Balandi ya Kimbangu 21 pe bandeko ya les news de Kimba. Li solo oyo bokolandawa ezali li solo moko ya pasi pe mawa. Ndeko oyo bozali komona azali kimbangiste. Nini pena ekomela kie? Nakanisi nalinga bolanda reportage oyo botala nini penza ndeko oyo ya kimbangiste ekomela yeto ekomela kie. Nalandi bilili o tina suka vraiment salinga pasi. Ezali reportage ya mami tutoma. Tango tozwa ki li solo oyo en tout cas esala ki biso pasi. Nde totinda ki ba journaliste na biso ndenge boyebi mami tutoma azaka na Angola mais sikoyo azana RDC azana congé na RDC na sponsor ya bakondia Suisse autre bakondia Suisse. Couple ya papa Nunes Gracia na mama Liliane Moselu bamonaki malamu ete sima ya makambo ya minene komelaki mami ezalaki malamu ke babengisa ye na Kinshasa akende mwa muke ko se défouler nde baza kuna baza na RDC ba reportage bozomona azosala ngo à partir ya RDC mais tangu to moni toto yoki sango ya ndeko na biso oyo esalaki biso pasi yango to dépêchaki penza ba journaliste à Kimbangu 21 ba kita sur place ba jula biso na bilili oyo to partager ngona bino bandeko ndeko oyo azali kimbangiste azana eli bomate ndenge boko yoka ye moko akoloba azali bomate bolanda. Banda ka resolution ko ya kimezati. Bana za kimyati. Parce que nana na libanda. Dongo tanda nga libanda. Ako kanga bloko libanda. Naza kimyati, naza nesite. Donc banda resolution ya ndenge tokabwana baboka biloko na libanda dozala na kimyati. Papa na yo na mama no baboka biloko na libanda.
kaka noko. Bando vande pa ya noko. Noko atikala na centre d'accueil. Yo siko babwaki babengana yo oyo oza na mokoto. Sikoyo yo ozaki mbangisi oyemba na groupe nini? Jeteki. Wamwa ya jeteki? Sikoyo ndenge okoma boye. Eske soka ata bana jeteki moko, omoni ata mwana jeteki moko sololi na ye? Nanu te. Osali bambula boni banda babwaki biloko na oti banda banda 2002. 2002. Donc banda babwaka yo 2002 ti lelo. Wamona jeteki président abina jeteki komo na yena. Papa Lubali. Papa Lubali. Sikoyo papa koko na ona. Papa Titatunani. Nani? Titatununwa. Titatununwa. Kombo mususu na neti kai kombo na mama mamia ba Titatununwa kombo nani? Papa Daniel. Papa Daniel. Papa Daniel sikoyo posa na yo ezali ebisa biso posa na yo ezali. Naza kimia te. Naza leste. Naza leste. Sikoyo olingi basalela yo nini? Place kolala eza te. Place kolala eza te na balibanda. Tokotana balibanda. Langa eza te. Place kolala eza te olala balibanda. Sikoyo olingi basalela yo nini? Naza place kolala. Place kolala balukela place kolala. Je balukela place kolala oyo balimia kozokela pe baaktivité na yo. Bakobanda kosala. Osala obanda kosala ezali. Nabanda ekoteka, natekaka lisu te. Oteka lisu te. Sikoyo ndenge oza na kimia te moye mpe ya koteka eza te. Sikoyo ndenge oza bosoki lelo bazweli yo ndako. Ozweli yo ndako. Ozokela baaktivité na yo. Nakosonga. Oza boza na mutali boma te. Oza koyeba, ozomiyeba. Oyeba. Naza kimandete, kime eza te. Kime eza te mpo oza na ndako tolala na libanda. Sikoyo oliaka ndeni. Naliaka nanga te nalalaka nalala nsala tokotalelanga nsala. Merci papa. Kolela te. Courage. Oza mwana mobali oyoki. Papa Simon Kimbangu aotika yo te. Na misala oyo bandaki kosalela ye aotika yo te oyoki. Papa Daniel, pour qu'on aille bien, c'est que comme on a déjà Daniel. Comme on a Papa Daniel, mais je te dis que je n'avais pas Papa Sostem. Sostem, mais le lieu est comme mon la Brazzaville, à Kokanarana Moutou. Donc, on a comme on est en Rwanda, au Bengue, c'est que maman, papa n'a pas Papa Daniel. Yebisa biso na nazalaki nani na kati ya jeteki. Aza polisi mine na kati ya jeteki. Na ndenge aza wana eza na barencontre na biso eza na bareflexion na biso abandaki kozala te mpe soki aye église kozonga nde na ndako bandeko na nyonso baza baza centre ye moko mwana 26 azalaki na bitumba makasi na kati ya libota na oyo tokende kaka centre abenga mpe centre na kokende te na kokende centre te ngai kaka na mokoto ou bien botika nga na fanda nasamela susu na mokoto te ti moko bapapa bakozangana apres na banyoke bio te tokende kaka centre ye mpe makambo ya centre aboyaki abi akokende na ye centre kakei te ntango ndako agombe tongwami abanosala misala na gombe na tongi mpe esili ntango azongi epa na bango na selembao na selembao ntango azongi o ndenge outi kotonga ndako okofanda susu ate ale babenga nini papa mpona outi angola ye abi bana jeteki nasomona papa Sostem te papa Paul ntango ayaka tuwa liboso nde yango alobayeba atunaki ye ezalaki tourne tuka suka ayaka tuka suka oyo ayaki abi papa Sostem aza papa tomonaka lisusu te tomonaka papa Sostem lisusu te balamo toyasi papa ndenge tosololaka bamasolo po aza na defile moko badefilaka batutu bakomaka kolala Sostem ndenge adefilaka wana ye Sostem azomona na biso tozomitungisa maningi kaka lobi nde
toyokoyokaki amonani biso mpe toyokomona tozokuna ye ayebisi biso ke bana na toanda bagome babengananga nti lelo azalaka libanda nalalaka libanda kolia nango eza ya pasi kaka bongo kaka sikoyo mama ntango papa Paul alobaka na bino ke boluka ye bolukaka ye vraiment bandeko nyonso ya les news bipai nyonso bozwami bokanisi les news de Kimba ezali association moko oyo ebengaki bolingo mibeko misala donc na kati ya bolingo nde toye komona papa na biso oyo papa Daniel azali kimbangiste azali mwana ya jeteki ya moko asali bata ebele ayaka lisusu eglise amonanaka mpe te bato bayebi kaka ke papa Daniel akufa papa Daniel amonanaka te alors ndeko moko na kati ya les news abandaki kaka koleka aye komona papa na biso akutaki mpe na ye vraiment ntango aye kopesa biso sango wana esalaki biso mpasi makasi tolobaki toluka papa Daniel nde bomoni ye awa aza moto alikoma te eza mpasi nde ekomisi ndenge aza boye azalaki kovanda epai ya noko na ye bokabwani eglise kibangiste oyo résolution oyo ekotaki na kati ya eglise kibangiste epanzaki ekaboli libota ya Simon Kimbangu ekaboli bafamille ndenge tomoni papa na biso noko na ye abwaka ye libanda abwaka biloko na ye ezo libanda aza na place ya kolala te alalaka libanda ndenge bomoni babifunda na ye oyo vraiment na kati ya les news de Kimba tosengi na bandeko nyonso ya les news de Kimba kobandana président ya jeteki papa Lubaki tozomona ke azoloba ke président na bango ezali papa Lubaki tosengi lisungi na kati ya les news de Kimba mama Laurence ya Lolo yo ozali mwana ya jeteki oyo azali ndeko na yo papa Pichu na Belgique tozali komona ndeko na biso papa Daniel azalaki elema moko ya makasi na kati ya oral de ya jeteki ndenge toyokisa témoignage azalaki likateli église libango ndenge ezalaka mariage bacontribution ya matanga lisalisi papa na biso Daniel abandaki kozanga te abandaki kozala kutu ya liboso soki bakati contribution abandaki kopesa abandaki koteka bachasse na ye me abandaki koservi papa Simon mpe na yango ndeko na biso asengi lisungi alobi tolukela ye esika ya kovanda po azala na Seigneur yango nasengi na bamambre nyonso ya lelio papa na biso papa Didier Mateus Big Boss 005 na kati ya Belgique mobali ya mama Ida mère de la nation mama ya bana ebele oyo mpe azali mwana na yo vraiment tosengi lisungi po tosunga papa na biso tosengi lisungi na mama Labi kuna na mboka ya France oyo azali ndeko na yo na kati ya jeteki donc tosunga mama na biso papa Mandene tosunga pardon papa na biso tosalisa ye na bandeko nyonso ya les news partout bozali bamembre nyonso donc tosunga ndeko na biso oyo tolukila ye esika ya kolala ndenge aza boye tozomema ye sikoyo kaka na kati ya commission na biso ya les news de Kimba tozomema ye na salon de coiffure bakata ye suki asukola achange elamba nde tolukela ye nanu mwa place moko oyo akoki kovanda nano na tanda nde solution mosusu ekomonana merci beaucoup tolanda na bilili tozokontinue tozoke salon de coiffure bandeko ndenge bomoni awa papa Daniel yeyo tomemi ye na bifunda na ye vraiment bandeko na ngai ezali mawa na pasi komona ndeko na biso mwana papa Simon Kimbangu anyokwa maboye vraiment biso bakimbangiste toza bato ya bolingo papa na biso yeyo touti kozwa ye bisika azalaka tomemi ye awa tokoti na makanza tozokende na salon de coiffure po bakende kokata ye suki bandeko nyonso donc soki bana nyonso ya les news soki tosali quelque chose mpona papa na biso papa Daniel vraiment papa Simon Kimbangu akobosa na biso te vraiment tokanisela papa na biso eza mawa bino moko bomoni azolela pasi donc esali ye pasi andimaki te alors tomemi ye siko toke na salon de coiffure mpona bakende kokata ye yebisa atelema nazwa liboso atelema bayeyo vraiment
Yaka na. Yo. On est papa na biso. Vraiment. Ezali esengo mingi. Bana le news totala papa na biso. Azali mobali kitoko aza moto liboma te pasi ekomisie boye. Bifunda oyo nyonso amemi biloko na escalalelaka banda. Donc vraiment eza vraiment tokoki koloba eza pasi na mawa mais esengo na biso bana papa Simon Mbangu na bolingo nde tokosunga papa na biso yaka kanda yao kanda wako les news tomoni papa na biso papa Daniel ye toye na salon po bakata ye suki donc so bakati ye suki toke asukoli comme ça toyeba makambo mosusu na se vraiment ndeko na biso ye tomemi na salon de coiffure bakata ye suki bande kona kanisi bino moko bouti kolanda bomoni to boyoki na koloba nanga mingi te nazaka kosenga na bino bandeko ya motema malamu to sunga ndeko na biso to lukela isika ya kovanda na bazone lokola ba makala na babumbu na ba commune wana bandako ya ba $20 pesa kana ngo ya ba $30 en tout cas to sunga ndeko na biso to yebike bato ya motema malamu bazali lokola ba mama Anikinanga ba mama Belenga Kinanga ba mama Ida mère de la nation na mobali na ye papa Didier Mateusz na kata Belgique botala papa Sosten yeyo batolaka na tangi so basangane so ba bombarder masolo na ye pe bongi mais tant to ya ko baksa sikoyo to zui sikoyo batlokola ba mama Marie Silou to zui sikoyo batlokola ba papa Manene ba mama Laurence na kata France wana ba mama Adolo ba mama Hélène Chakala na kata France ba mère na biso wana vraiment en tout cas tout ça ko senga vraiment
bosala nyonso oyo ekoki papa Sostène azwa place nde babengaka ye papa Sostène kutu sango epanzani awa ndenge nga na yokeli déjà lokola déjà nasalaki mo alerte ndenge boyebeli les news de Kimba vraiment ndeko na biso nzoka azalaki makasi na bacotisation azalaki makasi na bantinsani do batu nyonso kutu bayebi ndenge bomoni wana vraiment en tout cas na koloba mingi te na se ya vidéo oyo na kata les news tozo senga bacotisation ndeko na biso oyo aza vraiment ndeko aza na besoin ya lisungi ya bandeko na ye soki vraiment omoni pena ki likambo esali yo pasi ngonga yango oyo tosala tosunga ndeko na biso vraiment ekosala eloko moko bien donc oyo moke déjà si tobandi moya koloba ngo eza te si tobandi quelque chose bamemaki ye esika bakati ye suki basombeli ye mwa elamba tozoluka sikoyo tolukila ye esika nini totya ndeko na biso mpo eza na ntina moko teke ndeko na biso akosouffrir boye nyonso oyo kaka mpona makambo ya résolution botala bandeko na bino bandeko boza na kote ya centre bato oyo boza koapuye barésolution botala ndeko na biso aza na liboma te aza na ye liboma te mingi boza na makambo ebele bona boye me botala muto ya kokosala vraiment mosala papa Simon Kimbangu na kimia nyonso botala vraiment dans tout cas ce qui est touché yo ndenge boyebeli biso na les news ngala zoka na bambonga bate toza na ba maman Laurence aza na France na Londres toza na maman Rosette na Kinshasa kuna toza na maman Louise na Bangola toza na maman Sundalema